Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Papa Masumu a corrigé Papa Faustin. A corrigé à la kisi nenge Papa Zalaka. À la kisi nenge Papa se comportaka. Na ozwango na cadre ya nde koyoka nde Papa Faustin zoloba, on sent que mutu a pe na kande na rage tout. Mais Papa Masumu a la kisi nenge Papa Azalaka. Hein? Iloko ezanga Papa Faustin eza motema wana ya kibo papa yango pe esala ki bato mususu baloba ke obota pe mwana ngote parce que je ne pense pas que ce Papa Faustin abota kasila alinga se comporter ndenge wana ya parce que toyeba biso so ke so oboti mwana yo ata mwana atengami ata mwana bengi yo te ata mwana sali bote mo lakile mabete quand tu commences à kolakela mwana mabe c'est que weba ki mwana wazea yo te mwana wazea yo te. Ça ne sert à rien de dire des choses que tu as fait pour quelqu'un et après au lobby non, ça sert à rien. Donc Papa Masumu a corrigé Papa Lombe sagement. Sagement. Bato mususu na monde bona ba commentaire bazo condamner Papa Yandimosi pourquoi le baki bon na monde sika Papa Yandimosi a diminué mututé akumisi kaka alobi ozaki ressenti na ye ne personnellement ndenga na zaboy na mona loko mo ya grave wana te oto kamwa na Papa Lombe selon réaction na ye na mona te na moni yango te na moni te réaction na moni yango te na moni yango te pourquoi parce que c'était éminente c'était comme ça et ça on peut confirmer parce que ça a été déjà confirmé depuis longtemps et ça que si l'un des fois ça la kaka attention si les fois ça la attention kaka eza na banda konsusu so esi babengani okozonga na ote Dieu parle d'une manière ou d'une autre nzamba wala tsasila qui ne rentre pas là-bas ata ceux qui batmusu ba lo si la benga papa non si la ko benga papa te si la ko benga papa te pourquoi parce que papa tangu bazaki mwana na zana besoin papa wana atia kimia papa atia kimia te Papa tchaki qui mette pour les cambo et bandakala. Président Lombe abanda kokoma. Président Lombe abanda kokumisa. Président Lombe abanda kozoba parti. Nyo swana batpaza o mona wote. Pourquoi le loba pas mona kaka? Réaction peut-être ya sila. Asa le loko na e akipe na mutute. Akipe mutute ezate que lelo na akipe batute. Déjà depuis kala batpa pesa ka mu Congo. Bolinya zundo. C'est elonga na comprendre déjà que ya na batmusu balingi bango ba pesa mu Congo. Ya landa banga kenda ko bondela bango. Le problème c'est que bon mona que si la ngo biso to pesa mu Congo. Bien pe a occupé bisoté. A occupé bisoté donc biso to pesa mu Congo. Yepe azo mutna mutu. Et puis bien ba journaliste ngai so nazaki Papa Lombe. Nyenga na sa na ngaka hypocrisie. Ba tuninga question bo na féliciter l'équipe nango. Mais attends que papa, peu importe au moins la salle, réaction à papa pe, moi babaki a papa aza pe ndoki. Na vrai boule pe, a papa aza ndoki. Ndeni maloba mabebo. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il a parlé de ce qu'il avait toujours dans son cœur. Si la Rolanda n'est moutoute, si la Robonde la n'est moutoute, parce que c'est déjà trop tard. Et c'est comme ça dans la vie. Le comble, c'est que ils ont pas tamanangoté, et c'est normal. On ne peut pas vénérer de gens, on ne peut pas courir auprès de personnes qui ne nous aiment pas. Quand on t'aime pas, quitte là. Même à ta loti, na brambaka, bona ki bazaye bandeko.
Et ça, normal quand les gens se séparent. Normalisons le fait de ne pas être aimé par tout le monde. C'est normal. Moi, je ne peux pas... Qui je suis? Sainte Marie, Mère de Dieu. Non, détrompe-toi. En tout cas, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Impossible. Impossible. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Et c'est impossible que vous allez so omoni mutu balingaki na bato nyonso ebake bolingo wana eza ya solo te eza fake. On ne peut pas t'aimer par tout le monde. Impossible. Impossible. So donc comprendre te bolingo ya Sainte Marie Mère de Dieu ya bato nyonso te. Impossible. Impossible. Bato musu bakolingo, bato musu pe bakolingo te. Eza normal. Eza na ngote ke o muto aza mabe makasi muto kuna aza malamu te. Il y a des personnes autozaka na bango par moment. Moment wana toza, moment musu toza te. Mais ce qu'on a moment autoza te. Eza na bato mususu basatandaka na biso ba autoza na bango te to kweya. C'est des réactions à papier lombé. Donc cette fille comme elle n'est pas avec moi a kweya mais au moins a qu'il est de gloire en gloire. Eza une réaction ya mutu oyo a échoué. Réaction na muto yo asatandaka te ke na muto wana akoma boye a échoué na ye na moni yango normal na moni yango compliqué te na moni yango peut kokamwa te na moni yango vraiment normal eza réaction moko vraiment normal na muto asatandaka na muto wana a échoué azonga sima vie na ye koma milinga parce que c'était prévu comme ça dans les plans a échoué parce que bino bozo s'attendre na réaction en nini ya muto wana il faut s'attendre à ça. Parce que sans y a évolué, sans Songolo, sans Pakala, sans un groupe de personnes, s'il a évolué très bien, sa vie va bien. Sa vie va très bien. Elle n'a pas besoin de toutes ces personnes-là. Toi, bon, t'as ma biso moko, t'as okufa biso moko. Bon, ce t'as vivre biso moko, c'est ça les problèmes. C'est un problème, t'es? Nzambe kuta lobi so bino bolingi kokumisanga te na kosisite mabanga ba kokumisanga. Ça veut dire que même Dieu s'attend à ce que bino no se peut occuper la bino yete ana moi plan B na e. Nzambe kuta lobi bongo aza Nzambe kuta sali biso ana plan B. Nzambe sali biso mais ana plan B na ye. Na plan B na ye wana lobi so bino bokumisanga te na kosisite mabanga ekumisanga. Et bon ce qu'on a biso bato o. On a tous des plans. Tout ça, tous n'a pas plan na biso to zanango. Si tu n'es pas avec toi, ou si je ne suis pas avec toi, si tu n'es pas avec moi, je fais ma vie tranquillement, tranquille. Et là, comment on a grave on a ça les athées, et on a encore, et ça normal, et ça bongo. Elle ne veut pas ramper derrière vos dos, derrière vos pieds. Nalanda binote na bonde la binote, na ko bonde la moutouté. Vous m'aimez pas, vous m'aimez pas. Moi d'ailleurs, je me dis, s'il ne met pas ta vie en danger pour plaire aux gens, j'aime ce qu'elle est. Elle ne veut pas plaire aux gens. Ah ça les lots, pourquoi c'est Sabino pour Nani? Pourquoi s'il doit faire des choses pour Binobo Sepela? Pourquoi? Vous ne l'aimez pas, vous ne l'aimez pas. On sait, c'est tout. C'est tout. La guerre est déclarée publiquement comme ça. Et ça, ce n'est pas la première fois. Comment vous voulez qu'un enfant a qu'il ne signale papa oya pona de bananaye? Papa oya sera déjà bananaye déjà en avance. Papa oye, ce sont les enfants oh là. Donc, comment dire, en fait, dis là, n'a pas informé papa nini oyo, avant la préférence y a bananaye déjà depuis kala. Naza na 4, na préféré 3 na bois que ça moko. Na Rolando pour nani parce que toi tu n'as pas besoin de moi, tu ne m'as pas préféré. Aujourd'hui moi que papa, oui me pose le capé ba problème. Tu cherches aussi des problèmes toi-même. Toi tu as déjà choisi ton camp, tu l'as toujours fait. Mais tu t'attends à ce qu'un enfant que toi tu as rejeté a zongelo kaka. Mais pourquoi toi tu n'as pas fait les premiers pas? Pourquoi toi tu n'as pas fait les premiers pas? Dans mon livre comme ça, si la marche pied, nabino. Les cambo, les bandits de l'hôtel, qu'elle vous a déçu parce que vous attendez à ce qu'il y ait à Kweya, à Zon Asima, à Zamona, te vines à Milinga. Comment te, via si la pemi linga te mouinda. Bomi bimisi, une fois de plus.
encore de plus et mibimi. Et c'est normal. Et c'est normal. Une fois de plus, bon mibimi si. C'est normal. C'est normal. Namoni lo moko tokoka mwana te ezaka que si la don't go back again with them. Et si li kozonga na minute okutu komeka kutu te you will die okufa mama. Ko sala kutu semblant te. Et on a semblant ya osala te. Je n'encourage pas la séparation, mais à un moment donné, séparation, ils ont bien pour na mutu a évoluer na ndenge na ye. Mutu aza Sainte Marie, Mère de Dieu, aimée par tout le monde. Lelote, lobite, lobokunate, on saura Sainte Marie, Mère de Dieu, wana, ezaki soutenu na nini. Il y a toujours une raison. Moi, je ne peux pas accepter que si là a placé Bolingonae sur base de quelque chose, n'abatou. Et puis, les allait sous-bonté 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, donc l'on sous s'est mis à apparaître. Non! Non, il n'a pas monté. N'a pas préféré monter, n'a pas se plaindre à monter. Qui côté? Je m'en ai. Ton papa est lombé, Aza corrigé na papa Masumu. Un père. De toutes les façons, hein. Exact que papa nyonso, il faut lingaka à moi na e. Et tout le monde a pas maman peut musu pas bote moi na pas lingine peut moi monter. Mais il moi bimisi. Et bon papa me mazemite. C'est normal. Et ça va comme tout ce bon la nga ba raison non. D'ailleurs kutu papa lombe, ba finga kié, nanini nanini to bimisa qu'il faut ta papa si la yende veut papa mais bon changer peu histoire te si là na papa na wa botaye. Ana papa na oya botaye. Oui. Si là, oui, à côté de mon parcours, na vie, oui. Mais elle a aussi son étoile à elle. Ça, il faut le reconnaître aussi. Parce que yé tata on a encadré ka si latin. Encadré ka pe yona kuna pétin. Encadré ba te belé. Est-ce que il n'y a le baquet pour yenda encadré yena batona yo se bareni. Batona yo se bareni te. Si la zana étoile na ya bima on a le bumpe ya tata na ye. An étoile na ye. Na kokamo elo côté eza bon, eza normal, eza vie. Alors si la sala vie normal kilo yo, toi na ta mingité. Toko télématé na bato ba lingi bo adorer bango, bo kumisa bango bo netola bango. Non. Non. Toko kumisa te toko samza te toko netola te. Non. Et simbité, abanda komona, et sili, on ne plaire pas, on n'est pas là, et ça n'impacte monte na vie à sila ça la vie na ye, ah, makamna ezo kende wa. Mutape sa mutu vie zanzambe, mutape sa mutu sikti zanzambe, nzam, dobi ke, nzamba saleli mo na monsona, au-delà ya o bataza o kanisa na vie na ye. Tout ce que le diable avait planifié pour la vie na ye, ça n'a un échec. Alors moi je pense que réponse à papa nana ceux qui Faustin il y a aigreur il y a kanda et ça n'a mon impact papa et ça n'a mon impact mon vie assis la té na carrière n'était na santé n'était et ça est l'autre côté au contraire yonde mutozo kufaka na makamana na mutema la fille si la batou azana ya les envies vivre elle est joyeuse fais ta vie yé pas ça la vie na yé. Batukutu bao balana, bao bota bana, bao kabwana, bao lobana suste. Baki okuta peut-être na libala mwana mo bazo obligé ka osita pour mwana zo bala mais ba la place pour mwana na mitakala. Oh, te et normal, normalisons ça. Na musique et ça les manka, na théâtre et ça demi. Point. Ngo na zaki na ngoyo loba yangwana. Na otela bino lève mon ki toko énergie loba to yo kana tomba ki na ngo lelo. Na TikTok na sepele pa na manière na bande kokota na mo promotion na mo nini mais nga ka vana sala ngo na banda no bo na tila bino pe ba parole ya papa Masumu na bato sa pona ko tila bino live wana nga na suka na nga ana linga pe na bimisa pe nzaki na mutema na nga kindoki upa o nini upa o bobo upa nga na complot kana mkusi za ngo vie isa vie za bon vie kindaka bongo. Est-ce que bino batu nyonso o bozala na bango bozala ko kola botanga ba université le bozala ka na ba bonne relation bozala ka bien
Pourquoi si les élèves mon bonnet c'est impossible. Il faut qu'à bien informer, il faut qu'à bien ça la et ça normal. C'est comme ça et qu'il n'a pas bon et sa vie. Voilà. Bolanda vidéo on a pris non landa na bino. Bolanda. Chers amis de la culture, en ma qualité de président de la NTPC, président artiste comédien, eh bien, tout ce qui touche, tout ce qui va dans le sens, il y a progrès à Moussala Nabiso, eh bien, j'ai le devoir, il y a quoi encourager Ango, et je pense que les loyaux, Moussala Nabiso, ils ont toujours en avant, et tous ça la succès et succès wana eza ya biso nyonso tout eza ya bakante mais eza ya mosala na biso mutu nyonso wana kosala pa moko likolo nous devons l'encourager sikoyo nga en tant que président à NTPC nazo encourager SB Sila Bissau ndenge auti kosala projection na ye toloba production pas projection mais production na ye bien réussi na France, eh bien, je crois que les fierté à Bissonion surtout, l'artiste comédien, et talikan mon côté, mais talikan il y a artiste comédien. Et tant que makamwani zo salima, bazomo na Bissonion surtout. Lobby pe sous akoya pe a sali pe sous. Ope lobby akoya ko sala pe sous. C'est comme ça la continuité. Et ça domaine mon côté kakaye Bissonion surtout. Lobby ekozala pe bomona mutu mosusu akokende pe kozala pe production oyo ekozala ke biso nyonso tokose retrouver ekozala honneur ya biso nyonso. Donc Sila félicitations na osali na France tu t'es produit na salle à la grande satisfaction ya ba ndeko nyonso ba mesana kotala biso. Et ils ont le coup, il y a bisonion surtout. Autre salle, il y a théâtre. Bon, Monique, il y a au cinéma. Mais il faut aussi ça la peine à salle de spectacle. Et c'est un honneur pour la bisonion surtout. Sila, SB, félicitations. C'est Massoum de Brendé. Il y a la Kaya, la Mambanza. Biso mo ndeko na biso mams Sila Bisalu mams yo kisaki biso vraiment esengo makasi osalaki biso plaisir mams Sila Bisalu na spectacle monene osalaki le 23 mai oyo ezalaki na théâtre de gymnaste oyokisa biso plaisir toyokaki esengo makasi tika te ezalaki fierté ya biso bacomédien mams osalaki eloko malonga eloko malamu nzambe apambola yo okende liboso penza tika te mbala liboso tomona comédienne andimi kosala théâtre de gymnaste kuna na Paris. En tout cas merci ya yo mams Sila Bisalu kende liboso ozali kosala fierté ya biso ya mboka Congo, fierté ya biso ba comédien nzambe apambola yo okende liboso mbala sima ata na Zénith osala théâtre ya monene kuna. Merci beaucoup mams Sila Bisalu. Wana penza en tout cas les abakuka kaka nde tuzoloba eyinda kaka ebebe bonga code 16 boya mobondo bonjour président na moni président ozali wana boya mobondo na salle wana ekoyinda penza. En tout cas, tous soutenir Rendo, na biso Sila Bisalu. En tout cas, biso pesa to tie mitu na biso anje, to tie banzoto na biso anje, to tie maloba na biso anje, to ko soutenir de na biso Sila Bisalu. En tout cas, to ko soutenir Sila Bisalu jusqu'à Sila Bisalu, to ko soutenir yo. La famille. Na linga no avant la côte la émission. Je crois boyoka ki ba voice, boyoka ki ba vidéo. Mais avant on a fait sa réponse nanga pona la kisabino les abakuka. Tout la nana maloba oyo après tout ça l'analyse biso na bino. Pe ça tapotage à bien partager live.
Naomi a télé faisait inédita. Message ça dit. Bozela. Voilà. La famille peut s'en tapotage à bien. Quand on a eu Sarabino, Tolingito banana na bateau va remercier Sila. Tolingito banana na bateau va remercier Sila pour le spectacle Salimaki. Merci na président Papa Masumo. Message na yo eyo kane. Ya nasanga bafinga te bébé, nasanga bafinga te chérie, na finga na motu te bébé. Aba tozo tia live tozo pesa merci na président na biso Papa Masumo. Papa Masumo tokoyoka Papa Masumo, toyoka na le Papa Masumo makambo alobaki pona ndeko na biso Sila Bisalo. Toyoka na Papa Masumo. Wana za président ba comédien. Président ba comédien za Papa Masumo. Tolingi toyoka na message ya Papa Masumo o alobaki pona mwana na ye leki na ye Sila Bisalo. Namoni Yamaya tindaki demande Yamaya. Otini demande na matisa yo ngasa mission mosusu te Yamaya. Na matisa yo parce que na mission mosusu te Yamaya. Yamaya. OK itozali. Na mission mosusu awa na habité so na ko matande na habité parce que na mission mosusu. Émission za babakuka. Toyoka na ba message ya bato ba lobaki j'ai sali la président de Sepekelo. Maître le baba yoka toyoka na message ya Papa Masumo président na biso président artiste comédien Papa Masumo maloba na yo tango toyoki yango soki eza ya malamu tokolanda soki eza ya mabe tokondima yango te mais tolanda na maloba ya Papa Masumo président artiste comédien toleka pesanga tapotage ya bien partager live en direct ya loba toyoka toleka so match héritier Watanabe toujours dans le bimoto na tembe en tout cas oyemba nzembo na motema moko héritier Watanabe fo yembanga énergie lo bato yoka et yo salanga mwa bien toyoka na le président na biso papa toyoka na président na biso Papa Masumo. Chers amis de la culture, en ma qualité de président de la NTPC, président artiste comédien, eh bien, tout ce qui touche, tout ce qui va dans le sens il y a progrès à Moussala Nabiso, eh bien, j'ai le devoir d'encourager un groupe et je pense que les loyaux, Moussala Nabiso, ils ont toujours en avant et tout ça a succès. Et succès wana eza ya biso nyonso tout eza ya bakante mais eza ya mosala na biso nyonso wana kosala pa moko likolo nous devons l'encourager sikoyo moi en tant que président ya NTPC nazo encourager SB Sila Bisalo ndenge auti kosala projection na ye tout le production pas projection mais production na ye bien réussi en France, eh bien, je crois que les affiertés à surtout l'artiste comédien, et Talika mon côté, mais Talika est l'artiste comédien. Et tant que Makamouane Zosalima, Bazomon a bisonné surtout. Lobby pe sous à Koyape à Salipé le sous. On peut lobby à Koya à Salapé le sous. C'est comme ça la continuité. Et ça domaine de mon côté, Rokakaye, bisonné surtout. Lobby que ça l'appelle bon on a tout sous au Kenepe que ça l'appelle production que ça l'appelle bisognos surtout pour se retrouver et que ça la honneur à bisognos donc bonjour nokwa baba cook Patrick Bekanga mobala mwendo mobala biso lala Patrick Bekanga bonjour na yo et zoba biso ya pete en direct à lobato yo ka Patrick zoba biso kamata donc si là félicitations à Osali, la France. Et tu t'es produit, la salle, à la grande satisfaction, il y a des connaissances sur la message côté la Bisson, et ils ont le coup, il y a Bissonion sur tout. Tout ça, dans le salle où il y a théâtre. On dit que les agats au cinéma, mais il faut aussi toyer ça la peine à la salle de spectacle.
Et c'est un honneur pour Nabisonio surtout. Sila SB, félicitations. Pate bon appui ce bisou zo senga bisou te pour le komika boso le bateau ka pour ani faut zo senga bisou o bangani faut zo senga pe bisou zo si pe bisou kamata bisou na pe so kamata bisou jusqu'au bout zo senga bisou pour ani o bangani pate beka o bangani ngabo na pe so bisou kamata bisou. Félicitations, c'est Massou rebrandé, Yabakaya la Mondanza. Voilà la famille Wanezalaki, président Massoumo Debendre, na bosse na ngakuma président Massoumo. Wanezalaki kombo ya président na biso Massoumo, boyoka bien, azo remercier leki na ye mwana na ye Sila Bissalo. Brindet. Ya. Boyoki alobi boy, boyoka. Chers amis de la culture, en ma qualité de président de la NTPC, président d'artiste comédien, eh bien, tout ce qui touche, tout ce qui va dans le sens il y a progrès à Moussala Nabiso, eh bien, j'ai le devoir d'encourager en gros, et je pense que les loyaux, Moussala Nabiso, ils ont toujours en avant, et tozo sala ba succès et succès wana eza ya biso nyonso tout eza ya bakante mais eza ya mosala na biso moto nyonso wana kosala pa moko likolo nous devons l'encourager sikoyo moi en tant que président ya NTPC nazo encourager SB Sila Bissalo ndenge awuti kosala projection na ye tout le production pas projection mais production na ye bien réussi na France, eh bien, je crois que les fierté à Bissonio surtout, l'artiste comédien, est alika mon côté, mais est alika et l'artiste comédien. Et tant que ma les salima, bazomo na Bissonio surtout. Lobby pe sous à koyape à salipe sous. On peut lobby à koya ça l'appelle sous. C'est comme ça la continuité. Et ça domaine mon côté kakaye Bissonio surtout. Lobby que ça l'appelle vraiment na sous au Kenepe que ça l'appelle production on ça la que Bissonio surtout que se retrouver. Merci président Massoumo. Bonjour Tata Maïssa, bande oboyoki message ya papa Massoumo. Sur 10, vous pensez papa Massoumo, combien sur 10? Beaucoup mango na saba commentaire. Merci papa, président Nabiso, président Massoumo. La famille bande oboyota langa, ndenge papa Massoumo alobi. Sur 10, vous pensez combien? Vous pensez ma tapotage. Merci à Tata Maïssa. Vous pensez sur 10, vous pensez papa, président Massoumo, combien? Merci président Massoumo, Bwende papa Zalaka, papa Telemi, pour nous encourager, moi nanaye. Merci tata Maïssa. Voilà, Toyo Kasikoyo, Yandego na biso, Oiba Bengi na Komboya, Yandi Mos, tous les cas. Komboya. Félicitations de mi amour. Il y a la bonne tapoter live. Botia ma fille pour sécuriser live. Non, mon spectacle est là. Bando bo tapoter live, bo tapoter ça live inédita. Live inédita, bo tapoter. Ce que vous monter malam botia ma fille pour na sécuriser nano. Ya, to ça live pour na ndeko na biso ya mwasi après na koloba mwa moke bokoyoka toleka. Na deli oye ko sauver groupe Simba yo mo oyebi nga muna sala ba démarche to soit 45 passeport pour que nous salons un spectacle na poto na commune ambassade batuninga l'accès prise en charge exacte bokola na wa place exacte tie endabwe par passeport respirant tokenda nous avons été attaque sangulu tokenda te si l'on sauve groupe Simba merci Sila même fallait me matin bongo o matin des géants o me matin bateau ba matin na ba pionté tande motiki roba o muso ba le Sila on est ici batou Sila merci
Merci. Merci. Valérie. Valérie n'a noté. Si là. Barolela. 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 Allez, ma momie groupe Simba. Groupe Simba ne yango na oyo sali. C'est ma salou. C'est ma salou. Demi-amour. 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 Demi-amour, si la bissole, demi-amour. Oh là là, ça fait mal. Oh là là, oh là là, oh là là. Demi-amour. Oh my God. Yeah, sur 10, mon petit, combien pour la Yann Mose? Oh là là. Malobani Mose, c'est touché, hein. Oh, 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 oh. Mon Dieu. Sur 10, mon petit, Yann Mose, combien? Pesa ma tapotage à bien. Bon, partager live. Yaya Nazan a besoin quand Nazo Tianano après un alo, banana lobité, les totos des abakouka. La voix c'est si sur 10, mon petit animal c'est combien? Pesa ma tapotage, to partager live bandeko. Les abakouka besoin partager live. Te mo benga batunyo so baya kuyoka, bazwa kiti, bayoka oza analyse spéciale pour la émission. Tous les cas. Merci Yann Mose. Merci Yann Mose. Demi à mort. À l'obi, demi à mort. À l'obi, au sauvé. Au sauvé. Oh my God. Tozwaya. Ya modero. Modero, oya jouaka mobali nanga. Ya modero jouaka mobali nanga. La femme du patron. Oh, ya modé. Zilaba yoka yope. Antirete aloba toka. Ya botia pe ba fleur pour sécuriser la vie. Te ba chérie. Botia ba fleur et sécuriser la vie. Tu crois au quoi ya pas mal live faisait à 1 heure de temps mais ça qui toko. To gagner temps. Non, pas avec des non, pas avec Gambousi la sali. Na betelake maboko chaque jour, dis-moi que congolaise que azali, il y a nationalité nanga, asali makamba bongo, apesi couleur ya drapeau ya pays, nationaliste qui nazali. Bravo. Ceux qui si nazalaki artiste musicien. Lelo ochaye na molongwana. Il y a ma Ferre, Héritier, ma Fali, ma Fabrice. Jusqu'aussi la tienne mobile. Bandeko na moi ba demande na bino matsa bino sima bo tapoter dans live. Bo c'est la boyo ka po bozwa idée tant boko mata boko zo maloba koloba. Mais bo tapoter dans le live pour to koyate. Merci. Kasi molonga ngoya ngwana. Et puis si le PC ko comme moi mobile artiste et musicien. On peut se nani. Il y a histoire de ça. Gims. Nini? Gims. Sauf que dans le cannabis, les rêves graves des années. Si nous avons fort comme il dit. Mais mon Dieu, la vie, il fait la force. Yes. Même là, la bango, ma souris peut changer. C'est là si la nabelle. Ma souris peut changer. Pour prévenir ton moni déjà. C'est ma aussi la salle. Ils sont même payés pour ça avec forte. Les cours il y a Bokawani. Tout comme on a pour un on joue la vie de l'été. Ni la phénomène est sauvé. Oh. On joue la bango. On joue la raté. Yes. Surtout comme on a pour un Bobo on a pour un parce que binomo boyaki na marambo banjonzi we bano sansa bino ba leader ya ba troupe non ni sesco non ni sala avec bobo selon vous ni me marabena division entre vous le comédien. C'est ça qu'a monté Mamabé, c'est-à-dire même entourage à Batou. Donc on parle toujours quand il monté Mamabé. Monté Mamabé. Il y a Nini, et vous t'es Wapi, moi je ne sais pas. Si la Bissa va jouer, à ton Sissal, bravo. Biso Kenda qui peut jouer. Dans un mec là, si la police s'en qui est mêlée, donc on tourne sa salle, mais si la Yémoko, à ton Sissal. La famille, est-ce que vous avez un modèle lobby? Il y a un modèle lobby, to sangana qui est belé, to tondi sa qui salité. Mais si la bissa yé moko, a sali plein, sali tondi. Sur 10, vous pouvez y a modèle combien? On dirait de l'obato yoka, la voix sexy. Sur 10, vous pouvez y a modèle combien? Pesa na sa ba commentaire, bato bozo la nabiso. Vous pouvez y a modèle combien? Sur 10. 10, Fifi a le bit 10. Sur 10, vous pouvez y modèle combien? Beaucoup mais là, c'est 20 sur 10. 1000 sur 10, maman. 10 sur 10.
Les bandeko boyoki émission oyo et ça quand to tchaki ka babakuka sur 10 mo pesi ya modé combien? Salut de cœur, salut de moi. Voilà. Wana toyoka kezaki pona ya modé 30 sur 10 ezali awa. Voilà, toyoko zwa lité ya kanda. Toyoka na lité ya kanda et que ça rappelle biso plaisir avoir les tontons des Abakouk énergie loba toyoka la voix sexy, la voix qui trouble aloba. Il y a un tapotage vous avez belé déjà bozo ta la biso mais tapotage des amoké. Il y a modèle lobine. Biso to sanganaka ebele to tondi sara salete. Ya modenda lobi amona monoko na ye moko artiste et comédien collègue ya Sila Bisalo alobi nini. Biso to sanganaka ebele to tondi saka salete. Mais si la sali yango ye moko na ba fan na ye. Oh là là, pesanga tapotage pété. Pesanga tapotage ya goût et osala bien. Tous les cas, tous les sous, tous les cas. En sous-solo, en oublié de si Lazare humoriste était. Bon, vous allez appréciation naïe. Ou soit à EBP si la bien tête. Ok. Ngana EBC la très bien. Très bien. Si la elle est le obino boyebité. Ngana EBA depuis chic. Moi si on a ma sécurité, azala ba capacité que le gars c'est que en sous-solo attendre la pour tout théâtre c'est un aventurier. Oh, aventurier. Malgré les la muto attendre la mo. Aboyo beta masolo depuis chic. Mais maman na sina qui va beta masolo en chiquité. Ça dit c'est que muto pena ya chic. Azapena na ba norme belé na mutu. Dité akanda zanga pena zongisio. Dité akanda tanga koto na tengela ka théâtre na classe dité akanda. Ndakutu okenota musika telite akanda ndakutu natangelaka na ngata théâtre na classe te oya ngezaka ya kolokota ya balabala na ina ona scène na kompe lobato yoka kana tangelaka ngote oleka olobi kitoko bebe nga biso tangelaka na classe te ya biso to lokota ka ya balabala to ina ona scène toleka aye bien belé la émission moi si on a blaguité au moins là on a ça à la TVT on a ça la route na ba télévision j'ai le côté on a ba vidéo là il théâtre yango ne sila bisalo ayeki na ebisi bino aza elima ok oya sala ka wana nga mona ngo tuté na mona ke ndeko na sala lo te black te to sala ma sécurité wana sila bisalo oni mo bangi sanga ye na bangi sote to bete misolo na to lobini no banga yete na kuta na no kutu na sile. Je salue la présence de Tata Mose Babakouk Aminata Lobato Yoka na pesio ba mbote mwana mama Aminata toleka. Ina nini tukutana na ye. Pour peut-être dans solo ba bakutana ka. No yebe bien na chic. Na yebe na chic na ye ko travailler na les sous na ba film Gilles Bavon. Mais depuis ma Gilles Bavon et si la nani ya kufa en sous le respect na sila autant de théâtre et aux avoriens à théâtre. Sans blague. Autant la théâtre était aux avoriens na théâtre papa parce que vous soupe pas votre canal théâtre était maïbi pe théâtre. Donc le problème est ça que kobo ya sila voilà ndengai na kolobaki. Comme le sila ko se qui s'abat na salle. Ayebi ya na lobi que selon soit des alliés les motema ne sepeli à loba ou bien ayebi sila mo bien te. Donc, dans Oloba, étant que ndeko na ngana Oloba la as, étant que ndeko akendeko ko sala ba recherche. Yasila à vérifier bien côté profondeur à comprendre qui est Sila. OK. Voilà, on est tata Lobé na l'été à Kanda. Bo pesi bango combien sur 10 nde ba oti ko sala émission na bango. Pesanga ya mona se wana ba point na bango po tata maisi azawana azakozwa. Biso to ko sala obe analyse. To ko sala obe analyse to yini motote to na Kanda motote. Bo pesi bango combien to leka. Ya suke zaki na. Bonne fête à toutes les. C'est la bonne fête à toute la maman et ba maman bozawapi. Ba maman bozawapi bonne fête na bino. Bozela wait. Toyoka sikoyo artiste Cissé Kasongo. Artiste Cissé Kasongo. Attends. Donnez-moi quelques minutes. Donc, artiste Cissé Kasongo. Bonne fête à toutes.
Salut, bah papa, bah maman, c'est les TikTokers de la diaspora, ça complexe succès Kasongo, toujours. Message dans les a, na bandeko balinga culture, surtout théâtre nabiso. Ser nabiso si la bisalo, bomoni a tomboli drapeau en Europe, à ça les spectacles nae et l'équipe qui toque au sold out, bah tout bazalaki ambiance et l'équipe qui toque. Mais certaines personnes oyo bazawana pour bafouer en moba quitter sa culture nabiso tozala qui contre et les autres moni sous ser nabiso Belvia Chedat félicitations to soutenir mais un message nanga ezana ba artiste et comédie bana mibali na bandeli soki bozoya bo combattre bana basi o ba la fierté ya culture nabiso makambo ba la bino fale bo sala mo bolinga bo sala on a retard mwana mobali akomeka kotia date na poto bokanga date alilo akozwa vraiment opération va na ndako. Ah bon? Mama et artiste c'est ça Siliki et si c'est Kasongo Siliki alobi mwana mobali oyo kaka komeka kotia date na ye mama e soki bozaka bilombe botia ba date si c'est Kasongo alobi na bino en direct alobi bilombe bazali na kati ya théâtre mama o ngako na kati ya théâtre nazaka nzoto pete nga naza etabe ya théâtre nga naza etabe ya théâtre nga naza dongo ya théâtre artiste c'est ça lobi oya kotia kaka date mwana mobile mama ebongo ngai etabe ngai dongo nzoto pete moselo elengiti na kati mama epesaka tapotage ya bien ziana tozonga na mwa moke artiste c'est ça lobi mwana mobile ya kotia kaka date il va dans de Rolanga Joujou alobi ngamo toleka bana basi o ba la fierté ya culture na biso makambo ba la bino fale bo sala mo bolinga bo sala on a retard mwana mobali akomeka kotia date na poto bokanga date alilo akozwa vraiment opération va na ndako oyo tokomona mwana mobali otie date na poto kanga date alilo ngana ko vandelo vuma na ba live opération bo vana na ndako ntako kembete parce que boza mitema mabe bozo poster bandeko na bino te bozo tchali lobate allez siko biso to tchela bino maloba opération vanda na ndako bientôt à suivre ça opération vanda na ndako e bandeko wana comédien ya maître atonda paza munena surtout ngakutu ce qui maître c'est ça vandi kaka ngakutu aloba etabe na kolia yo penza neti nga akolia ka paza monene alekinga bande opesi mettre succès combien sur 10 mama o eyinda kaka e code 16 bébé bonga bandeko e bopesi mettre succès combien bolo bana bopesi combien pesa na saba commentaire na bino ndenge artiste succès Kasongo alobi bopesi combien mama o fala ndako tozala notre société ya combien 100 sur 100 200 mama ya pesa kana utapotage ya bien ya toleka c'est la bisalo carton plein abeti oyo tozozwa ndeko na biso Noëlla Madimba toyokana Noëlla Madimba mwasi kitoko mwasi ayebi koloba na français na ye ezalaka ozosentir vraiment eza français moko ezalaka na mobulu te Noëlla Madimba français moko ezalaka très propre oyoki français wana eza léger na matoi et puis ça sonne oh là là Noëlla Madimba loba bayoka toyoka ya pesa ta protège à goût merci pour les fleurs mon amour tous les cas Abeti carton plein, ok, laisse-moi la Belgique. Bellevue PHD, c'est pour l'année prochaine. Ah, c'est bien. À Paris, on sentit que les bandes de c'est côté Wana. Ah non, côté, il y a bandes de ma bokeh. Vraiment, félicitations. Elle bosse, hein. Elle bosse. Ça bosse. Félicitations à Baronio, sincèrement. En tout cas, sans exception. Donc, Christine Bassila Bissalou, félicitations. Bassila Bissalou, des félicitations. Ok, Noëlla Madimba bengi sila. Christine Noëlla Madimba a bengi Christine donc ayeba bango banda kala kutu. A bengi bango na kombo ya kala. Oh ya nono. Noëlla o bengi bango na kombo ya zana to kana mamuki. A bengi na kombo na batubi bayeba ki ango te awa. Tous les cas.
Bon, Mousselo. Si la Bissalo, carton plein. Abeti, carton plein. Ok, les scores de Belgique. Bellevue PHD date pour l'année prochaine. Ah, c'est bien. À Paris, au senti qu'il y a Bandebo là-bas, c'est côté Wana. Ah non, côté il y a Bandebo là, ça m'a bloqué. Vraiment, félicitations. Elle bosse, hein? Elle bosse. Ça bosse. Félicitations à Bamonion, sincèrement. En tout cas, sans exception. Donc, Christine Bassila Bissalou, félicitations. Napesi Bassila Bissalou des félicitations. Napesi Baby Khan des félicitations. Et puis, on a félicité Black Pêche Pêche. Oh, il n'y a pas Zongeli Moussala. Après un long temps déconnecté, félicitations. Les retours n'est pas facile, mais ça va aller. Il faut bosser. C'est déjà bien. Donc, bisous à toutes mes sisters, je les aime énormément. Bon, l'équipe, on a vu sur les sangs, il y a ça. Tu vas l'équipe, on a des bébés, la minute, on va gagner biso. Pour la minute, au Sokika, au ma famille, parce qu'il y a un projet, tous en Mona Baron, il y a Michel Gou, Digbe, Nabatantina Mili, et il fallait que créer le roman A. Donc, sur la quantité, il y a autobus. Par exemple, des exemples de tonnissage. Il y a deuxième et le réseau en Belgique. Et puis, troisième pays, il y a 4 millions. Il y a beaucoup de Belgique dans le style de ça. Et ça, encore, hein? C'est la journée de bébé. Donc, déjà, au moins des côtés, il y a Arwana, il y a Yébike, Mahamboza, et puis toi, côté, il y a humoriste, voilà, méga coup ouvert. Quand on a bébé. Pour le bateau, il y a élément. Il y a sûr. Allez, c'est bon. Félicitations à tout le monde. Abakouk certifié. J'espère qu'il y a Abakouk certifié depuis là où tu me suis. Et puis je compte sur toi pour tous na niveau de la Belgique. On a pour les lasser la Bissau le roi à Mouta Koufa. Abakouk certifié, la question modèle. Ah voilà, bisous à tout le monde. Moi je suis content pour les filles. C'est des gens que au moins de Bobani va ça ensemble. Pour toute la génération professionnelle, mon retour à bas un pied. Et voilà, c'est début des années 90. Héritier, tu as des photos, moi, on a moniqué. Moi, on a été la beau publié. C'est pour ça que tu as moniqué, on a marqué le démon. Mais la carte, photo, on a tellement un ministère. Voilà, la famille Boyokin de Ronabiso, Noëlla, vous pensez combien sur 10 pour y pas aux en Belgique? Y pas aux en Belgique, ou en tout cas, et bébé, bon, à code 16 cas, Kanzambeo. Tous les cas, vous pensez combien beaucoup manasé wana? Nani sutu tikala kini asuka? Mama to comme na étape ya mama tumba nzambe na ngai ya tumbaka. Ya Gabi atumbaka brochette, atumbaka soso, atumbaka nzoto, atumbaka maloba, atumbaka batu. Pesa na tapotage ya bien avant to kutana ya Gabi. Pesa na tapotage mama tumba koti comme toi mama tumba yoka mama tumba ya pesa na tapotage mama tumba koti ya ba fleur na ezala na pour sécuriser la vie comme kilo ba fleur soki ezali etchaka live ezala léger ba fleur na bino etchaka live ezala léger to kokweya aputo matsabino to kana mama tumba ya Gabi tumba et merci papa 2 to kana mama tumba papa de lobo benga na téléphone ndenge lobo ke kolala papa de benga te to sololité to kana ya Gabi mama tumba mama na Gaïta ya Gabi bota mwana kitoko Gaïta ya Gabi bota mwana kitoko Gaïta mwana moko botosi mwana moko respect mwana moko répondre ka batute lo kwa mwana ya Gabi mais soko tali mama za ngwasuma mama za moto mama za milinga metala ndenga boti mwana ya Gabi ya ngomba lubako botaka mwana botaka motema te tala mwana kimia. Je salue la présence de papa 2 Abakouk ya makila papa de abotama Abakouk akoli Abakouk asa ko sala kaka Abakouk asa peka Abakouk to le katio ka mama tumba oyozo zela oyozo na bani nana obetanga na waka ne pa nani e pati ya titi nasa Abakouk kota mo ben su tuza kati te na lobaki yango kala te nasa Abakouk oyozo zela oyozo na bani nana obetanga na waka ne pa nani e pati ya titi ya Gabi amukala penza
ya Gabi Plaza mongala ya etelo penza yo kandinga zoloba boyo kanano bobe na dabo teba po ya Gabi déjà bo teka na ba po ya Gabi sur 10 azui combien po boyo kanano ye na critère na voix na elobeli ya Gabi azui combien bo teka na sewa na vana matsabino na saba ko po ta mo ben su ko sana kati te na lo ba kya ngokala te na saba ko boyo zo zela ko na lo bani nana obetanga na wanga lepa nani epati ya chichi nasa bakoka pota mo ben su ko sana kati te na lo ba kya ngokala te nasa bakoka boyo zo wana zaki ya Gabi bopese combien ya Gabi tubandi kokoma presque na suka ya émission tubandi kokoma presque suka ya ba vidéo o batindela kinga tokota na musique on va dire félicitations également à Mams et ici la Bissalo. Félicitations à tous les abattus. On va retourner présent également à Manuel sur le Nara. Merci là. Aroba le bête à Salwana chaque année en bout en bout. Ok. Facteur plein. Déjà, bah non. C'est vrai, bah, qu'on a critiqué le spectacle assis là. Parce qu'on a critiqué quand contenu, bah, dit que. Pas les amis, si là, avec le livret spectacle, le théâtre, je pense avoir des belles. Le spectacle, on a à prévoir une partie pour la ballet, une partie pour la danse moderne, une partie pour la musique, une partie. Voilà. Yaya, bozo kandeli mo bozo kinango, tozonga sikoyo na émission Tobandi émission. Voilà la famille, pesanga tapotage bien en matsabino pour te commis sur l'émission la biso Tobandi. Je crois boyoka ki ndenge bandeko oyo balekana ki pona ko encourager ndeko na bango oyo bengami na kombo ya Sila Bissalo. Peuple congolais, Sila obozo mona aza mutu mosusu te. Sila aza mwana mboka, Sila aza drapeau ya mboka, Sila aza ko représenter drapeau ya mboka. Ndenge moko pe lelo oyo ndeko na biso pe Belleville aza mwana mboka ata beti to ko soutenir ye po aza mwana mboka. Mais tolingi to lobala na minute oyo eza ko lekana oyo eza na net oyo baza ko lobela ngo sikoyo on parle de Sila Bissalo Aigle. Peuple congolais totika motema mabe. O s'abonner pour la Sila, o s'abonner pour la ngade na zolo ba bébé. S'abonner pour la biso nyonso yaya. Tozo ngana to leka bandeko. Totika ki motema mabe. Totika ki motema mabe. Mwana mwasi aussi la joie ya bino nini. Mwana mwasi aussi la sala bino nini. Peuple congolais, soko yebo linga Sila te, sala makambuno mosusu. Sila ayeba ko jouer te, etali yo te. Sila ayeba ko jouer te, aloba français te, etali biso te. Sila zala ba fani na ye. Les abakouk o bazo soutenir ye butu moi. Yayo nini akati. Po o salaka émission o lobaka ka félicitations de konanga mwasi. Point barre. Mais pourquoi bozo kota toujours na vie na ye? Alandaka ba vie na binote. Mais pourquoi bolinga kolanda ba vie ya Sila? Asali spectacle na ye na lingala ya bino nini esu bino na nini asali ke mundela zwa mutu pasi mundela luka yeba lingala eza nini apesi lingala valeur ya bino nini ya bopesa na tapotage te bébé tapotage eza te live kokata nanu bandeko na osa live ya inédita na omela te nazoka bien te Sila sali bino nini azwaki ya nani akipaka bino te bino bosalaka ba vie na bino bosalaka ba biloko na bino boza ba star bino boleki na makambo mais finalement botika ye na ba fani na ye o balingaka ye botika mwana mwasi ya bato peuple congolais aza na ye atanga na ye te aza na ye bolole aza na ye asalaka boye aza na ye
non botia ye nyonso je salue la présidente de tata mwasi ya bana nanga Manuela Kitoko mwasi Kitoko. Peuple congolais bonsoir ya tina nanga ye tina de mon cœur bonsoir. Peuple congolais mutu na mutu atalaka bandi ya makambo na ye, mutu na mutu avanda na kwen na ye, mutu na mutu atalaka na liza koloba soko moni olingaka ye te botika ye boyoka soni na bemission na bino bona kombo musu botanga te sila komi seigneur na bino asali spectacle na ye abengaki bino na makasi te abengi bao balingaka ye bao balingaka ye nde bayaki ya bino nini na kati boyoka soni bamalanda ngombe botika mwana mwasi asala makambo na ye na bafani na ye na bato ya bakolege na ya théâtre baboyi ye ndamba bakolege na ya théâtre balingi ye atikai na bango nzambe apesi ye bafanatiki na ye bafanatiki na ye nde bango wana peuple congolais bafana sila boyokanga lelo bokanga maloba oyo nazoloba na bino sila aza na bato misusu te soki bino te apart nzambe likolo sila apart nzambe likolo eza bino bafanatiki na ye nga na ye koyebisa bino bolongola nanu mwenga bolongola mwenga bino bafano botalaka sila botelema bosoutenir sila na bapriere na bino bosoutenir sila na misala na ye aza kosala soki bino te sila kokoma na niveau akomi nango te soki sila komi boza grâce ya yo fanatike yango bola bopanikaka te botika bafinga sila eza ta ya élévation na ye ngam na ye koyebisa bino yaya je salue la présence de Congo man de mon cœur. Les abakuko bozolanda nga bokanga maloba na nga lelo naye kosenga bino mbongo te naye kosenga bino eloko mosusu te naye kolamusaka mémoire na bino babakuka bino nde bozotombola sila bino nde boza makasi ya sila bino nde boza nzete ya lidame ya sila bino nde boza baoya ye bino nde botie atielaka bino motema pa nzambe likolo parce que tomonaka nzambe te azomona bino nde bafani na ye nde banzambe na ye azomona bino nde bafani nde bozopesa ye makasi point bar bolandi bemission esalemi bato na bato moto na moto alobi na ndenge na ye toza na besoin kolanda oyo nyonso bato balobi te mais mpo epesa toujours sila makasi mpo epesa yo mpe fane makasi sila fingami nyonso aza zoba aza bolole aza mayele te bango bazaka na bato ya sire te na groupe ya sila nde bandumba bazali sila asengaka permission te sila tunaka baninga te sila nde aza mabe wi bino bafani na ye bondima ye na mabe na ye bino bafani na ye bondimi ye na mabe na ye bino bafani na ye bolingi ye lolenge azali azala mabe azala malamu bino bafani nde bolingi ye abota te bino bafani nde bolingi ye aloba français te bino bafani nde bolingi ye lolenge azali yango nazwa kotelemisa soki oza vrai fan na sila continue kosoutenir sila soki oza vrai fan na sila continue kosoutenir sila kotala nga kuta te énergie nazoloba te kotala te bolinga ye kaka lolenge azali soki biso moko bandeko ne ya théâtre tolivre ye botika ye te makasi ezali kouta epa na bino makasi ya sila eza kouta epa na bino nayokeli na mwana mwasi oyo mawa koto maloba mabe baza moke oyo bafelicite ye baza moke bafelicite ye soki bino babakuki te yaya nakalaki nasala live lelo te batindelinga balie babengi ngai babi énergie yoka lingaki toyoka ngo na bino les abakouk sila lingi bino lolenge bozali bino mpe bolingi sila lolenge azali bosoutenir ye na bapriere na bino aza na komba makasi étoile ya sila ebeti mais étoile ya sila ebeti pamba te bitumba eza makasi bamama bamama na bapapa baobolakaki ngai mpe pali na ngai yango oyo mpo ngai nakozala kuna bamama obolakaki nga pardon mpe pali na ngai yango oyo tosila na heure oyo mpo lelo toza deja lundi lobi mardi funa futa hotel mpe pali yango oyo bamama tosilana na bino mpe nano mpo ngai nakozanga spectacle wana te ngai nakokende
nzambe na contrôle na nyonso obstacle moko te kotema na nzela nanga mama nyonso na ngai nga pepa na ngai tango yango topesa na position tinda pepa bazwela nga deya hotel na ngai yango yo lelo toza lundi biso tokoki kosoutenir sila malgré bitumba tokokende kaka topesa ndeko na biso maboko eza moma na ye nzambe apesi ye eza moma oyo nzambe atiki ye nano ase ya moi oyo eza moma na ye nano asepela eza moma na ye asepela ye na yo moto oza kotala yo moto osapotaka ye bozela na makomatisa bato bamama bozela nge matisiko bato bandeko oyo bolakaki ngai noko bolobi ke noko tozobakisela yo mbongo wana oyo etikali boza wapi ye lelo eza deja lundi natikali na mikolo kaka ya kotanga mardi mercredi jeudi tosilani biloko nyonso foto ya awa tobisa bino lesa bakuke nyonso eza redi boza wapi ye napesa pepale epa na bino soki pepale ezali awa esalaka na pepale kaka soza na ngo awa toyokana bomata Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.